tant que bandi, à gérer quitter, l'aime sur qu'un soit tout n'inga bon na obanga. Autant tu me sais comme moi, je fais mon travail, ok? Je te permets pas de me parler comme ça. Et à Zuneti Maya Sopelanga, n'a tindika qui donc na collé, na tindiki, ouais, na tindiki parce que ça monte. Alors permettre d'être qualifié de salope. Bédric Kokab, moi j'ai étudié et je respecte les femmes. N'a même pas ça la bordel Nanzela, bazan la raison la bango. Je respecte toutes les femmes. Maintenant au moins on a eu la chance de faire l'étude. Et na lingarate mutas qualifié de pute. Là vraiment ata Nanzela na bundara. So mutabi na muzandumba Bédric et les karaté. Bakangi binomi balé. Mais bon, on filme de Virginie Manganga, le rôle là que nous yom tokangi si Virginie Manganga. Ce que ça dit faire rigoler ngeza là. Oh pichu botoko azamabe. Il y a dynastie par rapport c'est le azala qui intoxiqué par faire rigoler. Kanisa sera meki ko sala bongo faire obengeli susu kamata ba te faire rigoler sur anoko. Faire rigoler anoko Jésus. Ba benga 12 malin pa mata alo ba trotter na ba gérer bato. Tant on fait rigolo la salle featuring na nani Aladdin kasi wala tonga comme Hollanda tant fait rigolo la landa te batunde balanda fait rigolo tous à la vrai ko ya tous à la vrai yo lo bakino mutabeta na wenge 4x4 ayo la nota musu mwana mo boyka pona musique ka ya mikolo nda ya Hollanda yo mutabeta même podium na uera et tant que musicien wenge 4x4 mutabeta même podium na JB et tant que président wenge 4x4 Virginie Manganga Azali. Mais ça sonne, et ça sonne par rapport à nini, par rapport à culture na biso, moni musique na biso yo, yango était kaka Congo. Était kaka Congo, siko ba ko mona kino. C'est ça parmi bateau. C'est ça parmi les chèques ya ministère Congo. La vérité ça parmi bateau te kaka. Ça parmi les chèques ya ministère Congo. Et ko la na pouvoir a mythomane, genre ba grand star ba na comportement te ba nerf solide, surtout bo potana ta bino na bino. Yo loba mutateka ya culture bakutana na salle musculation atina bat bakanga vena biso aimer l'alliance maboko po ya obeti le kofi. Mwana ya mobali te vrai mibal mère ngana piken. Filmer ndenga. Lele ko ma pichu botoka. Ah? Ba filmer ki ndenga artiste na bango za mère. Eh maramba Sony etala ndingo yokoloba. Artiste azaki mena c'est pas Virginie Manganga. Mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température. C'est long à té, c'est long à so moni boy Blanchard Ngombo. Préfecture ya l'heure à la maboko na merci pe na bato nyonso ba kosibiso durant 2022 nyonso ezana bato belé ba kosibiso ya loi ba Montana de Likonzi banda okosanga ti le 31 décembre bandera kokosa mena peso mbote yokola kozala juste kolingaka te kino ezalaka boye kozala pe na bosolo moi on na beti ba pembe boye ta muso eko leze mais à lezanga talaka kinda ovandisanga na western banda 11h ti 16h au monde donc ezala kitoko te bandeko na biso boye kozala véridique voilà merci beaucoup bandeko na biso boye kola pe ko salaka moi bien tango muninga vandi na se ya moyi tango muninga tamboli accueilli avant de préparer émission pour ça nous allons vraiment à réflexion et à condition na kati ya réflexion na ye pour ameka ko pesa yo ata ba salutation moi libanga boye ba rapé ko ye ko la pe ko lo bala biso vérité e boye ko lo bala biso vérité ça la biso bien soki ozala wana logo te lo bana na logo te so ozana logo lo bana na logo neti tonton Otis Boduka la preuve de l'humanisme kolinga oba bato ba sentiment te boanga bato ba so la preuve on a oublié la preuve de l'humanisme Otis Boduka la preuve de l'humanisme on a Vandarabo Otis Boduka na Belgique na pesi mbote ya solo là pour déjà une fois déjà famille c'est toute une famille Boduka bango nyos vraiment tantine Mélanie Boduka le patriarche Louis Boduka il a outé ko l'examana les cas dernièrement wana l'agence Louis Boduka le patriarche, merci à toi, merci à Dadi Boduka aussi, le plus grand homme de tous les temps. Donc là, toute la famille Boduka, Esther Boduka, Silamit Boduka, donc Jared Mou Boduka, Finance Mou Boduka, famille Nangaï. Donc merci beaucoup Nama Solo Ndenge Bino Bosolara Bozolanda. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité Ndenge Nautaki Kolobayamu Awa.
Vasco de Gama. Deuxième volume, il y a Dynastie. Wow. Évolution. Et ok, bien, mon conzi déjà, n'a vu que non, Jésus de nuance. Moi, la maille aura ninda dans. N'a vu que ceux qui le déjà na kin, c'est qu'ils ont na kin lobby. Donc, on continue, bah travailler par rapport à finissage, il y a Dynastie volume 2. Dis bon, à la qui si biso bambuma ya mabe, pour nous amba loba nini, Jésus loba na ba yoko nini. Tant ba yebisa ki ne langa oyo, biso to kona ki biloko ya bien, mais batu ya mabe ba yaki na elanga na butu basani ba koni pe ya mabe. C'est trop fort, hein? Jésus a dit réponse na bango ba te botika ekola ni onsunze la moko ndebo ça la différence entre ya mabe na ya malam. Tant on peut faire égale à Zoagi par rapport à volume 2, tout le monde déjà bambuma benino bazaki na volume 2. Ba Jida bazalaki do salinga ma bien esengolanga po dynastie bimisi sous moko ya ba Jida. OK. Merci beaucoup. Nalinga qui a évolué, peut évoluer mon côté wana. Absence ya fait égale non présence a fait égale à bengi baninga na ye. Ba travailler na projet ya dynastie mutu nyonso. La vérité c'est que Moutinho ça se retrouve qui n'a caché naïe. Moutinho ça zoa que l'euro naïe. OK. Après l'absence ça fait rigolo attend à déplacer tu as qui Romo a écoulé en créé na sang et belé oyoké c'est Léona Bill Clinton banongwani pourquoi na projet à dynastie Bill Clinton a déploré problème du comportement et exploitation de l'homme par l'homme. Ah bon, fait rigolo à exploiter baninga. Déjà récemment à hauteur au sabé Michel Obé déjà que non vient de la forêt à exploiter. Donc, il y a des années qui exploiter, donc, il y a des toujours exploité. Mais il y a un vrai nom, un nom qui a exploité. Il y a des choses que comprendre. Comment il y a exploité. Exploitation Moussoussou, en dehors il y a exploitation. Et là, Moussoussou Bill Clinton a déploré dans le deuxième volume de la dynastie. Et ali problème il y a. Kobwa kaya na munivè na bango wera sono place bango nyonso bauti po dynastie deuxième volume faire asangisi baninga na o bauti na bango maison mère bakoka kobeke loko balobi bien baninga bauti na bango maison mère mais tango bauti maison mère wana maison mère bazalaki na maboko ya le roi de la forêt Weranson mais comment tango baye Bill Clinton alingi a honorer Weranson na ndenge faire la pe honorer bango bengi bango bana wera bava ensemble faire a boyi. C'est le appuyé yango te zato so la pembe omoni ba ki songi musu bat ba chaka po ani na bandel tango bando ya na ndia tango bando lia mbongo ya ba mabanga na mbongo faire abando sombeli biloko po ani bando abimisa ba vérité wana te na abimisa vérité po amonike te abimisi vérité et ça absence ya faire absence à faire na kisasa pour se faire rigolo za na kisasa abranga banda ya okindaka bova zo choka ka ba opesa kika loi ne biso zo choqué et bon biso ya bando travailler na contrat ils avaient caché na été Milton mona ma yaka o caché na ko choqué na caché za différent ko choqué za ko senga s'il te plaît tikela ngata na loba o binde to akabu ba ro futa yo mbongo ya musala na yo mais so kwa na économie te osani o lia ngomba mbango osila ozongi lisuna nzala. À ce moment-là, que non mutu siko comme que non como singa. Bill Clinton en économie. Te wana na ebité wana vie privée. Mais au biso to yebi. Et loko sali ka comment bino mbale mibali na mibali bobundi boya ke oya okinela ndeko no charge. C'est le abouda qui ezaki par rapport à ba gisement on a TV dénigra qui ce n'est que normal c'est le siko Poutine azamo bali aka direct. Au sali eloko mo bobo kutani oyo na ninga ba jala action tenga na to ba camarade to o aleki nanga po na ba moment musuma to zongi saka leki azungi leki ya zungi ya c'est l'oscar malakisa ki ka kinonga na camarade no te na mukolono quel que soit to ba collègue mais na âge wa mukoloni et les gars il fera ay ba ko gérer on ndengene mais le mal c'est quoi yumba moko yeo dynastie salio nini pour comprendre que notre zaki na jida moko na kati ya dynastie zaki le messi. Il y a lobby, il y a l'euro à déplorer lobby et l'euro est ça qui est tiféré et pardon c'est Léo avec au bêta 12 à bêta qui na matanga mama chala mwana ezaki par rapport il y a dynastie par rapport c'est le azala qui intoxiqué pas faire rigola na olongola d'abord comment ya te pardon donc et l'euro il y a ces pénalités zelato solo la zelato solo ya est-ce que faire rigola za na poto matanga mama chala mwana banda otalango te na vidéo na ninte est-ce que faire rigola mutatinda ki Aquaman, akanga photo na moi sa papa sans souci.
pour eloko sala ki no ba kutana na moment wana ezaki pour selos kama wana kanga photo na maman so faire gola mutate aibisa maman te mo so ebila ngaya yo télé te tout ça la juste omoni mutu soko na likambo moko boye mobala lobaka mala moko et non bando qui est dans gauche droite boité moi muki azate to ba mikolo les problèmes les problèmes na ya vivara le roi ba politicien na biso ya kisasa mo ba politicien na biso ya kisasa ba renommé au ministre comme na 200 basi pozo zo mbongo belé mais soko kwei so ba longolo na fonction mbongo pesa ni ezate les problèmes ne faga ba gérer mbongo dynastie to ba to sur la paix mais moi na li solo la dynastie mutu azu mbongo belé le roi ya azate azu plus de $60,000 oh non, il a eu plus de $60,000. Plus de 60 000, mais il y a l'exploitation de l'homme par l'homme, on dirait à Zouaki. L'exploitation de l'homme sur l'homme, il y a exploité fer. Il y a Kanisa Sora Meki ko sala bongo fer au Bengeli Susu. Kamata, ba, te. Fer gola sur Anoko. Fer gola Anoko. Jésus. Babenga 12 malin pas mata alo ba troté, mais ba gérer bato. Taka fer gola gérer bangoni on suna wengi musique à maison mère. Azala chef au batikala on manquete. Mais Bill Clinton a boité a bengé mon à liboso quand même. On peut pas reconnaître place à Bill Clinton. Bill Clinton a bengé mon à liboso. Mais après faire azo pète bête à 12 à CC à taille moro. Parce que les gars. T'as fait rigolo ta moni donc tout sur la rapide mais fait rigolo à non camarade il y a LMCT. À camarade par rapport à Javier nae par rapport au pays à Bozu il y a Zouara liboso. To nga voilà ba faste. Au monument qui non na clan maison mais muta Zouara liboso y wana mais mutu pas koyambangu rapide yewana yango lelo vine koma ke non ba so yo moni papa mukolo ba ko mo corrompre na ba $2,000 sec to yebi projet na bango nani mitoman na biso mitoman azobenda mitoman azobenda zotala na soli na fali eza corruption te ba soli soki akomi ba soli na fali mikolo yo mais akanisa te ayebaki non mitoman alinga bana wengete alo muntu tangi kombo yo mo yebina ebite kombo ninga na yoki ayebaki mitoman alinga bana wengete akanisa te ke non mitoman en PCO featuring o ba osala bo ba yemba te pour mitoman ninga ba yemba déjà na selo scrum alinga a na selo scrum à côté selo scrum à l'accès que non ngana zala star avant yo banda olanda poto kanga ba photo. Mais c'est le pas qui est kosenga featuring. C'est la star avant yep après c'est le qui kosenga featuring. Au bachana ba poa sera na peto ebit. Sera na album aliboso azaki neuf maka wa azalaki c'est le scrum pas azaki ka wa azalaki. Acha muta na musique ba chara mutu poate. Si on fait la musique ba chara mutu poa. Lelo na Dynastie volume 2 fait rigola ayembi na papa na biso Malange. Si on lobani fait rigola bengi papa Malange ba emane ponani. Et loro mususu yango. Te to solo. Et loro mususu yango. Te zela to solo là. Oui solo. Fait rigola. Ti azu papa na biso Malange à côté na projet Dynastie. Pour loba siko papa Malange ko fula fait rigola autoni. Oui, et loro mususu comme déjà ko loba ma c'est yango na fait rigola logiquement atala ki poa ya ba orchestre ba pardon ba album wa beta ki atali projet à Dynastie besoin o yazana ngwa comprendre que soit beta on a G7 pas ba ezelo côté yango bengi ba ya ba te abengi ba ba te za projet na eza idée na ye te zela projet on eza idée na ye za conception na ye conception na ye ko ba chai poa conception ma sa ba chai poa po ba chai poa te to rectifier ba parole wana rectifier ba parole ba chai poa neti na Dynastie mobimana le ki fait rigola na succès pour ngo biso na c'est no biso na ki sa sera ni na bengi yo don changa poa po yo le kinga siko yebisanga siko na le ki fait rigola bazana ba respect mutuel ba yebi ke oaza oyo siko au moins erto lo ba rapport ba fait rigola benga bango poa siko bo poa nini o ke non volume 1 o esali ndenge esali makambo siko poa voya nani zaki volume 1 malheureusement to ki on ba flété te c'est que c'est ingrat c'est que eloko iki no so disque d'or yo lo bo ki on ba flété c'est que tam sur amuta ya na ebite église nini osambela okotaka bar te tam so zara tam so za mutu ya église nini o ba na TV te na ndako yango wana mais so moza evo osambela na ba église o biso osambela o ki no ba autoriser to za na ba TV o comprendre que no Dynastie na succès limbisanga so na leze yo ya to e ba faire rigolo al roi baleine na mai ana po bakanga ke nemo boete ki no na mboto te faire rigolo a baleine faut e ba faire rigolo za baleine. Donc il y a été une philo bakangela ratang mususu Thomson nde ba kangela baleine te différence ça
par rapport à musique il t'a tout vendre tamo bo jomoro bo mitoman mo bo ela biso que non musique world a communauté tiki mitoman na obang sa biso musique à Libana mais Ferregola azala constant toujours na la rumba congolaise lelo ba tout monité que non lelo ba tout bon lelo rumba congolaise c'est grâce à nani c'est grâce à Ferre parce que to boy peut Ferregola a franchir ba étape mususu mais à garder mais to boy te seulement Ferregola boya qui featuring boya qui ba featuring mais après on le met ba featuring les autres Ferregola ko sala ronde c'est na habité solo ba kino featuring les amis c'est des chances culturelles te faire alors ba il y a ceux qui featuring na bande gone à Congo ba featuring en te au kosi pour aller au kosi tant Ferregola ça les featuring na Al Pacino paix à son âme oyeba ngote ah et cassite te aloba yi ba featuring ba libanda ko lukaneti ba okana ba libanda Ferregola tant Ferregola sali featuring na nani alade kasi wala tonga comme Hollanda te tant Ferregola landa te batunde balanda Ferregola tous à la vrai ko ya tous à la vrai yo lobaki no mutabeta na wenge 4x4 ayo la nota musu mwana mo boyka pona musique ka ya mikolo nde aya Hollanda yo mutabeta même podium na uera etant que musicien wenge 4x4 mutabeta même podium na JB etant que président wenge 4x4 yo lobaki no muta bongo tsiko yo mwana moko boy tabato bele le ba otcha minoko so Saddam azalaka ma adindisa bona ba piscine so Saddam Hussein azalaka lelo na musique ya Congo ndenge komi mwana ko lupa mwana ko lupa ngosoka est-ce que siko nangwa est-ce que bango na Saddam bango ba yebi Saddam to Saddam ayebi bango Saddam atika Ferry Saddam ayebi Ferry musique o ebeba na ngaba boye po mona pe ba King Kester ba kenda ba papa ba so lelo par rapport à dynastie net ba nzembo lokola ba marathon ndenge Ferregola yembi so ba papa ba Kester ba madilu bazalaka na ebité et la manino ba papa na ba nya ba la tsa Ferregola tout mon album o mona keno mutu moko boye mitoman mo bo azo sala ba répétition ya ba nzembo na yemo taka muto zo toucher biloko na yo moko et relaxa que non savoir eza mukie yoka siko Ferregola yoka so yoki nzembo lo roi marathon so yoki nzembo lo roi jugement o comprendre que non te nzembo eza nzembo mususu marathon ya nzembo mususu mais yoka balbum bato bino bokumisaka ko bino bokumisaka bato bongo do bino bolingaka nini do jomoko bo avanda amemili bende abimi ba paquet na kimikolo abando abimi ba paquet do akomosa ba makamne biso to kumisaka e Oti kolobela par rapport ya ba word banine mais Ferregola album est comme en français. Bill tout na kama lobi album babanda ki yango na lingala. Merci à toi Jérémy mon pote Bill Clinton babi album babanda ki yango na lingala mais ba surtout kaboui album est comme en français et loko musu c'est comme si Bill yelo ga surtout ka ki exact album na français lo ga surtout ka ki tanga yo ki keno deuxième volume eza produit lisusu ya Sony Music et là surtout qui a vendu à lobby fait razuli sur 3 millions de dollars et là qui nous t'a mamado union ce bimi wana tout ça la rapide yango na album combien na français comme que na Sony Music yango ba yende a utilisé un terme moroboy à côté mankiona par rapport à RAOGA dynastie volume 2 eza produit kaka ya Sony Music ya yo zanini yo po oza musicien Luka Sony Music soliste bango soki na banzemba mabe ezana babilo Arafat pe déjà mema makamunios DJ alega ba DJ tout DJ alega ba DJ tout DJ Arafat déjà kinela makamunios DJ lelo to tikala ne ya DJ Arafat modèle na ezaki bill te yebi zela ezaki bill Messi pe modèle ne ezaki Maradona bilo union sous Messi azu Maradona pas zwango te na suka ko to ekozwa na Ballon d'Or o wana lo ba Messi poto ni ma Messi fo azwa mondial azu yango yo ebite que no kozala idole ya nini yo ebite que no professeur atangisa yo tam susu na primaire yo po kotangisa na université te lobaka keno na kosi mutu atangisa tam susu na primaire na banque no Messi na bino lobi pe wana yo po kotangisa na université yango Ferregola ako pesa bango cours yango ko mona mai wakaninda ako pesa bango cours ba ko kokate Vasco de Gama mabeza nini eza jalousie mabeza nini eza jalousie yo soko zwaka mbo eza so omoni yana batu musomo jida na biso wenge jida ya nini ya dynastie azwaka mbongo kala basera azai parmi ba jeune liboso basina contrat na ba brasserie Ferregola anyonga te soki lelo po kuyi Ferregola mutabanda oseso ba dépense te yo ko kuya no lingo chango o charger ngo muninga
Pour une pierre qui est comment biso to ko remplir mais batum so ba ko remplir. Ya boinde ka ba exploiter. Te on mona le ko ça les ampiaka. Parce que les gars vont continuer à combattre. Obi se mutu, obi se mutu biso ba luba. Obi se mutu banda ke boîte on a capacité à somba ba 5 champagne. Mo komi siko na niveau moko boy. Ata whisky, Red Label o ko somba te fu ba sombela ka o esika ki ndoki botama yango wana. Merci à toi. Parce que abanda ressemble à champagne na boîte, mais pour amener la Red Label na boîte, comment il faut assenga, donc amender, à quémander. Donc il faut comprendre que notre Kimouté Mamabé, si que boti. Merci Kimouté Mamabé, place et boti. Merci à toi, Maître Fiston et Yengola, David Copperfield, les grands magiciens, Maître Fiston et Yengola. Chris Ramsès. Chris Ramsès n'a pas les jeunes producteurs. Les jeunes producteurs, Chris Ramsès. Merci beaucoup à toi. Vasco de Gama. Faire rigolo à préparer un concert à Stade de Martyr. Wow. Héritier au un concert à Stade de Martyr. Pardon. T'es limite sans rendre question non mais si quand tu as makambo s'il te plaît. Ba oser bato ba maramba ya oser to beta ngo to. To za combat tika na bimisa ba biloko yo zongisa tika na bimisa. O compara faire rigolo na bato. Héritier au Stade de Martyr. Faire rigolo à préparer Stade de Martyr. Mais prophète Denis laisse sa sortie médiatique naie à lobby ce qui concerne ya héritier na Stade de Martyr selon ye et fouté ezali pona héritier ayoka qui était il y a le bas qui en selon la prophétie naie banda le 1er décembre Kendeti n'a fait en 2023 et Zaliba année moko électorale au Congo il faut ça consacrer dans makamususu mutu nyonso oya ko kosa na ko ya ko beta Stade de Martyr na période wana a ko fouté yango et loko liboso déjà héritier et fouté faire ego là déjà selon Denis Lessi ils ont sonné déjà na ko fouté il y a Denis parmi ba passer ba escoka ba maman abiso ba escoka ba papa abiso na système o chako pona mai ok or que zalara et aranzete morobwe et aranzete morobwe ya chance et aramboura na bango il y a Denis Patondi Sarah Martyr mais tala lelo ndenza ba betango 8 fois ata betango 52 fois mais tala lelo na l'église n'est que ata 25 personnes ba yara lisuti tasko mutu abeta martyr 8 fois mais l'église na ya matete ata 9 ata 12 personnes ba komate ayaka yena mère na bana na ba bureau pour attendre na 5 bureaux donc ba komi déjà combien attention attendez ba prophétie oh ya lobe ko prophétie wapi wana mutamanki wana mutamanki a prophétiser na vie ba ba kemba mutuzela ya za déjà conseil héritier là qui ça pardon ya za mutamanki on a prophétiser na vie mutu ye passer à libabe passer nzamba boya ye passer nzamba rejeter na bilang na elanga na ye est-ce que ya na aza makasi ya Denis a prophétiser pour na mutu lobata musu pour na ba frère le roi bino na ba frère le roi biso au monate pour monsieur Denis to vivane vie moko vie moko quelle vie moko vini oh vie moko yebisa ba fan bango ba yeba vie moko yango vini OK vie moko nini boyenini Vermela whisky le roi elimangando whisky Vermela whisky le roi elimangando whisky mafunu papier diamba ma papier na ebite yo muto yeba nga lobika o nga lobi mikolo pe ko mabombe ya on a peur moi j'ai sera bimia comme à courage mais on comprendre te bombe lembisa bat makolo mais ils ont pesa ke ka kinzundu te laxi ke non bat ba o mela ka bombe ba bampiakia mais bomba batambongo e ko bongisa bango malgré bomba batambongo e ko bebisa ka ndeli sous teinture na baby to so la pembe des gama teinture na baby lelo na ba soi-disant bon dans le baneti lelo na ba passer on ba soi-disant ba passer on zamba rejeta bango nani longni comme le roi yankima isa na to ebite ya moko nani to voler ba faster nani elongo ya passer ni be ba koleka ba passer to ebi ya moko. Merci beaucoup Vasco de Gama, merci na comptoir chez comptoir Mabena na Château Rouge, comptoir Mabena na Château Rouge, ceux qui ont eu métro balobi pour comme na comptoir Mabena na Château Rouge, soit métro il y a ligne 12, ligne 14, ligne 4 OK na arrêt Marcadet poissonné Marcade poissonné donc na arrêt on a Marcadet poissonné ndé au comme na comptoir Mabena na Château Rouge numéro 47 sur Ngolia bio Olingoti ndambongo na Kinshasa na 12h10 ceux qui eza urgence et à place msoute ka na comptoir Mabena na Château Rouge.
Je crois Hervé Botsepène a tiré. Ce que ça qui bon, il fallait na ngana tinda ata Deli Konzi, Montana Deli Konzi. Ce qui urgence a kenena et pas à Mabena. Ah, cause pas des gars kosanga ya kosanga. Kuna na faut bakosa yo kendo na nini na tinda pas Mabena. Oui, Mabena na Mabena na Château Rouge. Donc ce bachelo mbongo na 12h juste, na 12h10 aujourd'hui. Avec yo karake des gamma, na chelo mbongo zoko di yango yo. Donc na 12h juste, na 10 déjà na poto ba pesopo na Kinshasa pardon ba pesopo bango ba na réserve ebele ya mbongo na bango des gamma avant tout le beto pour qu'il vers la fin ya émission na biso mais tout ce qu'elle na 2 points où ils sont encore très sensibles na émission na biso lelo ezali point ya ndeko na biso o azali chroniqueuse azali ndeko na biso journaliste asala musala na peut-être na musala na wana et déranger batu mususu o emoniki emona ekomona na ke ndeko na biso ngonani bakomi nazokende bakomi ko menacer pe ba menacer ye ndeko na biso Virginie Manganga na Côte d'Ivoire. Virginie Manganga bayaki ko salama accrochage moko na fali pour pas DiCaprio e komaki makofi betami bilamba e pasuki makambo ebele e comité na niveau ya la police Vasco de Gama olobela yango tant que analyste olobela yango tant que chroniqueur par rapport à l'écambo comme l'une des connus moi si chroniqueuse. C'est dommage comme on a que non c'est déjà mobile comme on luka bunda na basi faut boye ba identité ya mobile ana vraiment za la rani de 1 de 2 ezani identité les za la faut boye c'est fort so moni mobile comme on luka bunda ka mingi na bana basi faut yeba siko mobile yango aza junior anta to aza na lido VIP Junior anta to lido VIP nani na misala e kasi ti na lobby habité na comportement so moni musicien explicité ngana lobby ka bongo Junior anta to lido VIP na côté nini wana te ba fan baye ba te gelor VIP pardon gelor VIP to so la polé to so la to ta biso ba bana mi kete na lobby so ko moni mona mobala ko mo luka bunda na bana basi aza junior anta to aza gelor VIP de 1 de 2 mobali nini ata yo bala mwasi atopesa bomengo obeta mwasi no na nzela boy na balabala to na lie moko boy public mais il y a des candidats où ils sous ça il y a des collègues où ils sous ça pena muté mo koka ki mais obimisi pe moi aza mobalo ayebi ko se gérer nan un vrai homme non muto yo ayebi ko se gérer so moni mobala ayebi komi gérer te ya mobalité wa de tout ezanini lelo Virginie Manganga roleze bango tie comme na point ko bunda na beteli faire gola maboko nani tota komona ya nana mama lewa ayamba soki adrisha mobo jomo bo adrisha zara moyibi kalabo adrisha nini Zanzibar azara moyibi kalabo Vieux Jossar pas kangsaka na makala po akota na bureau ya Vieux Jossar ya pa Jossar aiba pa Jossar mbongo tomona na mama lewa nana ayama garçon wana soki pe tatana na ebite na China na nini a dénigrer faire rigola est-ce que on ka faire rigola avant d'abord luka nana t'es tout solo là mais ça qui est mission ça qui problème t'es ça et bon oya Virginie Manganga et où t'es lui et où t'es le pega na ba émission. Comment un artiste osera fragile ce mouta à critiquer? Et on peut mon non, il y en a ba homme sous baza ba homme F. Ba homme sous baza ba homme F. Il y en a ba homme sous baza ba homme avec H majuscule. Homme mais F. Ba homme F. C'est trop fort hein. Ba homme au moment où mon toilette pantalon maza junior anta. C'est trop fort. Aza gelor VIP. Pour ba esprit ba junior anta na ba gelor VIP yango wana. Mais c'est trop fort. Mais comment est-ce qu'on est le lekelinga? Homme F. Homme F quoi? C'est trop fort. Si on a ce que le lekelanga. Yo mona mobile le bunda na to ebite to lo ba moninga no mwasi to ndengeni. Mais comment mona mwasi a robeta yo pa katio bilamba, mona mwasi akatani bilamba te na ko téléphone kende. Na keko yamba nini Virginie Manganga na aéroport photo yamba oh papa muta beteli biso muto ke non to mona ka tongo midi pokwa ni osu boy na ba saki boy Virginie Manganga betiye eza lokumu to voler ba face eza lokumu yaya non to mona te ke no sika nani Virginie Manganga ke na sala sport lelo na oluka bitumba beta gauche beta droite. Non, tout le monde a été. Mais tout le monde a raté dans les réseaux sociaux. Tout le monde qui n'a pas moutou, n'a pas gant.
donc elakisima bamakofi ya bana basi po comment obeti Virginie Manganga likofi moko esalelo te Virginie Manganga beto likofi bwezio ezoki evimbiso ekatio na bilamba bambali baza mobali vma likofa moi mibali baza Virginie Manganga azali mais eza soni par rapport à nini par rapport à culture na biso moni musique na biso yo yango etekaka Congo etekaka Congo siko ba komona kino ça parmi bato ça parmi ba l'échec ya ministère Congo la vérité ça parmi bato oteka ça parmi ba l'échec ya ministère Congo et ko lakisa na pouvoir a mythomane genre ba grand star ba na ba comportement te ba nerf solide surtout bo potana ata bino na bino yo lo ba mutateka ya culture bakutana na salle ya musculation atina bato bakanga vie na biso aimer l'alliance maboko po ya obeti le kofi mwana mobali te vrai mibali mère ngana piken nga pe jour o lukila bitumba ba mettre bazala te biso mibale osengaka besenga nde bitumba robosana te ya émission moto ça papa tika to beta ba masolo bani na pesi maître Jeep bilanga makofi yesu ko so mekia champion chikata tala maître Jeep ya ba maître baza ba maître mususu ya rara po ba mama bende loboko ekoma munene ba comportement ngo to ko mona ba Virginie Manganga ba ko betaka bango. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na pesi maître Mais Mbote, na pesi maître Mais Mbote, na pesi maître Gimbote, na pesi maître États-Unis, maître les plus beaux. Na pesi Epe Mbote, maître États-Unis à solo la rara na esprit homme. Na esprit féminité. Ah te que non, monde da ba homme avec FT. Et le roi né tikenga makasi homme avec F. Homme F. Homme F. F c'est la femme, mais homme F. Homme F. Ok. Vous comprenez? Ça n'engage que toi. Oh, et ça quoi engagé? Oh, tout cela le sous-payé. Comment mon mouvement au vanda na aéroport? En plus, Sonia Zanine, bakangi binomi balé, mais bon, filmer de Virginie Manganga, le rôle que nous yom tokangi si Virginie Manganga. Ce que ça dit faire rigoler ngeza là. Oh Pichu Botoko, Azamabe. Oh DG Polo, Azamabe. Oh Avisa Ponda, Azamabe. Oh Berado Prince, Azamabe. Sigo lelo oyo. Sigo ba biro wana baloba baza bien. Et pas na ba on a ba tout baloba ba wanga sepe ba waran, sepe ba ni ba marron, sepe na ebité. Si ba biro na bango musala na bango nini. Lelo ekoma kaka lelo ekoma Pichu Botoko. Ah? Ba filma ki ndenga artiste na bango za mais maramba Sony etala ndingo yokoloba artiste azaki mena c'est pas Virginie Manganga. Oh bosoto to komona o magikino jeza lobaki bokomona bilembo ya suka avant mokili ekufa bilembo ya suka yango nde yango yo. Vasco de Gama, merci beaucoup, nous sommes arrivés. Jeza lobaki on te remet la temps de la fin donc to vivre déjà apocalypse. Pardon, to vivre déjà apocalypse. Na mokolo ya suka boko mona bilembo ko mona mobali akoya mais mwasi nda akobeta mobali lokola Virginie Manganga. Vasco, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est Vasco de Gama. Il faut comprendre que c'est Vasco de Gama, c'est trop fort. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Na lugana camarade nanga mo au moins sa bétail. S'il te plaît, toi sujet à Souka Vasco de Gama. Na ba camarade nanga nani déjà moi sa bétail na ba camarade nanga la monité. Mais ma camarade na bango moi Virginie Manganga beti. Sujet à Souka ezali dernier fils à Wenge. To monaki mikolele kaki Wenge et ça qui va déclaration bimisa qui héritier Watanabe comme dernier fils à Wenge. Olingage mingi. Et les mikolo yo je crois 2 jours passés tu es comme na papa chéri Jibin Piana ayeko sala vidéo a chango na TikTok. Alobi dernier fils à Wenge ezali fait rigolo na statut pardon alobi dernier fils à Wenge ezali fait rigolo pe ache image ya fait rigolo azali revi avant la banane la question non merci pe sanga mota na reso la golo nyon so amoura bonne musique gladiator ici ka nyon tozwa promotion ozwami promotion déjà ya martyr et bandi cha banderole na coin na bino cha banderole na avenue na bino c'est du fait rigolo. Nano salamate biso to sala ba campagne te ki no ya ni te biso déjà ba bi faire go biso boité quand même c'est la yoro loba to boya ba ya ba cha biso pour faire go la emo déjà za poids
faire rigola yemro déjà za poids faire rigola za poids na yebiso faire rigola za balai na yebiso hérité tamboli ke bazo soutenir soki ba vidéo ba ndeko tondisa martyr mais martyr oto oti komona ya suka mais tonde pour na ba vidéo comprendre lo na yebiso faire rigola boy ne ba vidéo te oh est-ce que ko appuyer mutu to ko soutenir mutu akoboya ngo te na lobby nde faire ça d'accord na soutien ya ba viena ya ba camarade ya ba papa nga na lobby bon mutu ni osa za na posa bato mais na yebisio nini soki vidéo ya soutien nde mutu tondisaka martyr na o ni osuto monaki ba ndeko ko poster mais martyr ane tondaki dernier fils martyr ane tondaki mais le resala nga bien ka tanga ko matana podium Jésus plaira. Dernier fils. Jésus plaira. Phrase à Moukousé na Bible. Jésus plaira pendant le 25 décembre à cause de martyr. Un héritier. Ah, yo lingi ba komba ba tout trop. Donc to sur la pembe. Tiens, to sur la pembe mais. Tabeta ki maison, abeta ki martyr pardon. Ah, ntenga na yebi kino ba vina biso wenge ba beta ki faire rigola le 24 juin martyr ce que faire rigoler rozala bien pour nani. Ba défense à batu déjà toi na ona maboko. Okomona bien faire rigoler. Kobo ça na pété défense à batu wana ona maboko mais kobo ça pété pasteur Denis prophète Denis ça ça lobby hein. Tika makambo ya Joana Denis tika excuse tika makambo ya Joana Denis. Butu déjà nzamba a rejeté biso to banda yo zong saki ah. Nzamba déjà boya Denis tika makambo wana. Martyr ya faire rigoler. Ndiko nanga to sola. To mona ngona misuka rabo mais totala na troisième A. Martyr a fait rigoler ils à la martyr. Na ba via wenge ba oloba voilà l'agneau qui enlève le péché du monde, c'est faire rigoler. C'est trop fort. L'agneau qui enlève le péché du monde, na buzoba, c'est faire rigoler. To chaki eliki na moto. Ayo kisibiso bana wenge soni. Si wenge soni donc ngolo bala miso wenge so pola. Oh mais wenge na mito epola, to lo bomba te. La vérité wenge. Oh mais oui. Moko ya ba élément, moko ya ba caporal ya wenge, yene mutu asilisaki anet. Na masola martyr. Sur l'un sikoyo de généraux. L'un des généraux sikoyo ya clan wenge a fongola sikoyo 2023. Vous comprenez que non? Batu ni onsu ba bundisa bango te. Pene ko comprendre. Obi le pourquoi on a soutenu faire rigola. Pourquoi? Pour faire rigola so soutenir yo za béni. So combattre yo za maudit. Mutu tout. Tout à l'heure, artiste belene ko kende. Bato tout ba combattre faire rigola. Tala ba vina surtout ba artiste. Neti anani. Tais-toi pour longtemps ba kombo to komona ya liboso na na cheka o mikolo. Ya jida to cheno ya jida azora mbongo. Liboso baninga makoya liboso baninga za rapport za muta kento muta n. To sola. Le 24 décembre na ko raisonner sur na fani na ko raisonner martyr wane ozala ndenge. Faire rigola. Le 24 juillet. Le 24 juin. Juin, pardon. Faire rigola romatela ndenge nini. Po toyebi déjà la tara kitoko. Toyebi ayemba kitoko. Mais ce qu'on a ko tuna faire rigola robana na nzemu ni ezatena ba martyr musu mutu. Leader a Martina Martina podium. Pardon. Leader a Martina podium abosani na nzemu faki abandana. Ngo sala mina ba martyr. Ba martyr ba mort. Ya ba mort. Martyr. Oh, papa na biso musée tiazong sa komba martyr pour ebara un jour makile otangara lisu na martyr. Merci Vasco de Gama to komi na suka émission suka pende ya basuka na émission mais eloko olobi na ngate na tuna kio likambo ya dernier fils a wenge. Tes dernier fils to mona merci na papa chéri pour yaza aza président ya wenge. Au monde c'est déjà mutaza to lobi président surtout na ba orchestre c'est déjà mutaza président. Oko mona ana hiérarchie nini. Ah, merci. Papa chéri, et à un moment où il y a mon qui n'a abîmé sa vérité. Pour te dire, bomba mouinda pétrole na CMB tout. C'est le moment papa chéri. La lumière n'a pas papa chéri à comprendre. Pour papa chéri à monter au qui n'a pas corrompu paquet à na Airtel Man. Au tindele au 1000 or que chaussette sa papa chéri déjà là t'as déjà ba 2000. T'es na lobby. T'es nani kasi na yebite. Parce que sur la permet to bête sur la combattage. Bimisi na bimisi. Yonga na lobby. Bimisi. Siko nani ba corrompa qui est na Airtel Man ba corrompa papa chéri t'es nani azo ki yango. T'es a? Pour papa chéri na wera et kenda go ndé ba fait de la forêt danger. Tala obi na mona de la forêt vers la musique.
jour na bouton ya na martyr avant concert le 29. Le 30 siko o sentir vraiment l'accent ma non esprit wenge. Oyo la leli. Oyo on s'est cassé qui. Le 30 juin. Le 30 juin pardon. Ah ok. Jour wenge. Le 30 jour wenge so monimo comprend que no we ranson na leader ya solo. So talibo mona papa chéri. Mais so nani azoki abanozo RTL man. Parce que des gamato sur la pembe. Nani azoki RTL man. Te masalanga mo bazara na coin ah yene mutalinga mingi batindela ki RTL man. OK. Ya aussi on a lobby non. Merci. Mais dommage déjà comme moi on a déjà il y a dernier fils papa chéri et nani Ferregola asundula ngo déjà. Asundula wana eko kanga ferete et retombe la ferete ezaninité o esalama et salama. Dommage kana bato balinga ba s'accaparer na kombo nango. Yango balobara mboko komate mapata ekweya. Siko moni président à lobby. Sonne président à lobby siko biso ba oyo siko to lobani. Ah te makambo eza dynastie na martyr. Makambo esila ndel makambo ya dynastie. Ah te wana to biso kota na buzoba na te. Wana sont des bêtises de Bobby. Oui, les bêtises de Bobby. Parce que des gamins sont des bêtises de Bobby. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, Lilobana Souka par rapport à la sortie à Dynastie deuxième voie. Lilobana Souka n'a pas si merci. N'a pas membre ni en so bazana Dynastie. Bazalara toujours bon, baza toujours na esprit au bazalango et resala bien mais bien quand les apoto ana animateur local la Dupidi. Photo beta les sonner semaine prochaine. Dupidi. Dupidi a boaka biloko nyonso. Robert apena biloko Kunzardo lobi lisusu Kunzardo a confirmé les problèmes d'exploitation de l'homme par l'homme. Wa to beta en semaine prochaine tozana yo to lobi la Dupidi. Papa laisser les morts enterrer l'air. OK, to beta en semaine prochaine clôturer merci na Silisika na sengi batutu 24 communes ba quartier nyonso tout. To bandosa ba descente wana to sa ba émission par rapport to ebisa déjà batu. Ninyo eza faire rigola za nani. Ferregola za hypocrite te. Ferregola aza mythomane te. Ferregola za moto te ki no alinga kangama na likambu po abima danger. De l'autre moni ki no batu baloba ki no musicien moko mythomane moko bo aleka ba musicien nyonso tout. Ba chaki yo te ki no ni aleka na ba luambo mais koma yo mutu oleki na ba luambo zuna ba nzembo ba luambo ozo yemba on album no mais luambo akotikala ko yemba nzembo na oti. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci na pesi mbote na pesi ba wangani on sumbote. Merci beaucoup Montana Deli Kundi to ko la koloba solo to ko la kozala mitema malamu na bato bavanda na se amoi na bato ba tambola na bato bazo raisonner et belé juste pour nous saler la bino ba émission pe pour nous boire cabino et salara moi bien. Merci à toute la famille Boduka, merci na boss British le boss British moto na Yambo boss British papa na bébé Rihanna Boluka boss British. Merci na papa Benjamin Mbouyi, le travailleur international, l'homme qui a laissé l'Europe pour venir travailler à Kinshasa. Atiki Moussalane na Europe, aiko sala na Kinshasa pour amener expertise na ye awa pour le développement Yambo Kanaï République démocratique du Congo. Merci à toi Semi Kinangai, belle-sœur Nangai, Florida Bongia. Merci à toi, merci na Persis Lankou, la perle, Motema donc Larkololo. Merci na Chachaka bébé Chalamama, merci na Silamis Boduka, merci aussi na Hervé Bossitampen qui était derrière la caméra. Hervé Bossitampen, Motema ya étoile. Merci à mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika. Ya tobina Congo température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo température.